Nathan. On a bien vraiment 3 fois avec précision. Tant que yo okozwa conscience te ngana yo ekosi la leloti. Omoni concert live c'est différent na studio côté Bokotara. Parce qu'il y a la différence entre performance live na studio. Parce que na kata studio, il y a un minutage. Nzembo ils ont 2 minutes. Yemba boye suka awa. Mais na live ba pesio pe na terrain kende. Au moment que non, ozo confirmer biloko balobaka non, l'effet ya koyembisa public, eza que non yo ozo kokwa koyemba tende ozo yembisa public. Parce que dès l'entrée des jeux, yo bandi koyembisa public. Public yembaka na charme. Public et banana koyemba na artiste longo, ce qui artiste a comme si bango na ba niveau moko boy. Donc au bandi koyemba, public et sentir chaleur. Public yo ke lengi moko boy bandi ko accompagner yo. Public d'abord il accompagne ceux qui lengeleki mingi. Mais yo na ko banda. Et lengi no pesi public wana pose un micro no yo otando pesa bato. Fali Poupa. Recruter bato ya sika o ba ko na esprit de compétition. Bato wana bazotambola na fier que pour passeport etondi na ba visa te. Musique ezaki passeport etondi na ba visa te. Tout exemple neti ya ba Fabregas. Fabregas abimisi ba artiste sika na album na ya université. To découvrir ba talent ya sika mais bazana ba visa te. Mais Nathan ce qui bon na Nathan ce qui azotambola devant ba artiste mususu azotambola avec fier moko bona lo lendo pourquoi parce que ngana voyageaka. Pour naïe argument et ça là que y a des musiciens pour y voyager na Fali. Si qu'on voyage na Fali au ça là ka nini. Si qu'on surtout aussi bateau na ba voyager raté. Non Nathan to voyager mingi so ba bani ba mati ba on a podium. Ba ko beta Nathan roi bébé. Saute pour na biso et le moko oyemba ka to bina to poto oyebate. Ozo ma vol ozo na problème on dirait ozo na interdiction il y a docteur et biso que no ko yemba ko mata mingi teto. Je sais pas ozo na excès de voix tonine. Musicien Fali d'abord au moni choral na yo baba tente ba aventurer bazo pe sa confiance na ba voyage ozo voyager na bango trop bazan esprit ya compétition te parce que boyebi que non Fali pour orchestre na yebe nani et victime balobaka non et l'équipe d'artistes nyo surtout il faut le groupe d'artistes nyo surtout na ba aspect nyoso parce qu'il n'a aspect à bachon jamais beaucoup bimisa ba musicien Fali na ba musicien héritier ou bien ba musicien ya Fabregas ba beta na ba simbate bon tout le monde Fali leader tout le monde l'héritier leader tout le monde la Fabregas leader mais tout bien ba musicien na ba frapper ba musicien Fali c'est quoi ça quand même ozoyemba loko la récitation ngana pekisaka da eloko yo vocal na yo za récitation te que non à ma mère femme noire femme africaine te yemba bakisa ba biloko ebele o peut-être fala ko beta na vocal non original ozana ba biloko mo bando beta na répétition beta ngo sko na live c'est à travers les lives des artistes azo pesa confiance na ba fanatique balandaka ye et vous avez fanatique a pe faire rigolo mais atali Nathan na niveau à chant habite na sepelaka na Nathan atali miyembe ndenge yemba miyembe nda yemba mais Nathan zo meloko la récitation au kati bakati ote au kati zo micro ke yoke wapi zonga wana yemba na public bakisa ba biloko moko sika c'est normal mais ozo mise ndenge ni Nathan ce qui aussi l'inconscient au tiki inconscience na o te ngape na roti côté oui comme inconscience donc je peux sa confiance à passeport et tonda mais ozo mama longati yoni ba pe sa passeport no kena ko sana visa no zo o kena ko sana ngoni assumer que kena ko bina ki na ko yemba te ba pe so chance ba pe so piste public ils en convaincre bango pour na kati na bango to ne bile ba bandima roté en attend vraiment y bina trop c'est le moment de convaincre le public et oyemba danser biloko ya boye quand même n'attend ce que au tique inconscience na oté na matière à chant ngape na roti côté vous émission ndenge c'est vrai on dirait on kata na musi ça sont des likamunoza nini obandi pe ko elso ko yimisa public siko biloko balobaka que non ko yimisa public eza ko yeba ko yemba te on peut to kopesa bato na ba raison ou elisi ko yimba na public yo yembi na nini public banda ko yemba na place na okasi tant que yo ko tika te ngape na oti côté il faut banda ko yemba na bien donc à part Fali il n'y a pas un artiste qui a la référence et est victime pour le moment azate
Azate. A télé mort dans le bac na Côte d'Ivoire bon na bango la danseur. Donc pour le moment na est victime artiste mort ko peut sa référence. Que ce qu'il fallait azate tout compter peu sérieux. Fali poupa. Rumba d'abord ils en danger na ngambo na yo. Parce que surtout le ngoliga yo, le reste ba fa fataba. Donc mon colo fala ko zala raté est victime il la pété. Au moins qu'il y a comédie. Nathan, vous avez conscience qu'on perd. Tika biloko assurance na aux long côté ni. Boita et pas na na côté la ramu tout hein. Et vraiment une analyse en complexe professeur na moronde na pesa matière. Le reste tout ça la wana bazara azu matière abani ko tanga asel les résumé aye au pesa bien. Fonction ambulance oye memika grave roulage comme mangote na bureau. Imera mabe ozali otalisa ezali pona zoa. Imera mabe otalisa pona zoa. Avi na biso la légende. L'immortel de la musique africaine Koffi Olomide aiko affirmer ki abandon mon affaire kala na salon oye mbazemba tabulei faire na talent oyo ici la artisan eza pirité na ye ako changer mboka bimi mboka wakina mboka mususu ako artiste mboka wana talent na kozala toujours wana c'est l'artiste qui est pétri d'un talent bo lokande ne bo combattre mais bo kokate. Tout le monde peut bien écouter comme aussi, on dirait comme beaucoup de comme insulte. Tout le monde peut bien être chef d'entreprise à Sili qui est bien dans l'entreprise. Bon, t'as la mindset à battre dans les sala. Monter sur salaire sauté, bah bien chef d'entreprise au Tomboki, bah bien Kouliaya au Tomboki. RDC comme un problème. C'est éducatif. Tant que faire rigolo à Zakoyemba, alors Bagamaloba, nous connaissons Malobo et à Saï, et on dit la sagesse. Aux Akolaksa que faire rigolo à encore un musicien, mais non, pas malade. Au santé, ça médiocre, c'est comme ça, on n'a pas ça, il pour ta soirée, pour éviter. Ah, le bisou, bah, tout la paka, bah, mon appelé, bah, ko pakata. Tika bango basangana bayebele tellement je suis au top yango bazambiye bako pakata au panambango parce que faire gola azam musicien populaire tu vois quand ma fille na moto azana moto nzambe te ma fille na moto na moto nzambe ne faire gola za moto nzambe ne faire gola za leader de tous les leaders na attaque zo ngai bakolo na bakolo jusqu'à besoin na kimo bimba awa tozana Maroc à face en Espagne. Na ebisi bido que faire gola za artistes les plus aimés. Ba étranger baza ba ko musique à faire gola. Ba marocain ba ko musique à faire gola. Tout ah, il a congolais à faire gola. Maître Gims faire gola. Au moins que Koffi Olomide, et ça la fierté en Mboka. Mais jamais on ram normalement abi au Fali. Ba bi Fali te. Ah ba bi Fali te. Mais sur le bi faire gola. Voilà. Donc, à partir de là, Bokangami konabino. Bokangami konabino. Bagolois. Bokangami konabino. Botika olobabilo oloba. Tous les Gaulois vont rejoindre Biso aussi chaîne sur YouTube comme on a ngozali Rumba Trump. Vont rejoindre Biso pour nos actualités en temps réel les artistes nabino préférés faire Gola Jésus de Nias. Moi na ba réalisation. Aza moi na ba flatterie le grand artiste là ba on va musique à bêtise. Les autres de la musique ozali éducatif. Oza osunga moto akola ndenge malamu. Soki moi na yembi musique ya boye ata ba sala nzambe bandimi yango. Ba calomnie, ba désordre, s'il y a na coco kate. Oki faire quoi na ba désordre te. Na sila mesana na milelo. Na sila mesana na ba shock. Dona lioke. Aozi mokana ko le lisangai. Kala nga masu elingi motema na yo. Ale fumushi. Talazi mazonga moto. Adio muteba kalasi mazonga moto olingwa moto pasi natalisi manazongi moto oyebisanga soki bolingo esilie nazonga
Banga nanga moka baboti banga yo. Mwana moto asale loko te korozela yo. Talata si mate. Namoni ndenge nini nazozwa pomite. Okitoko mwase udakase na motema. Sandra mwanza kanga matoi 3 fois carré. Obosani babie fe nanga nyoso tu. Lela fwenge talasi mazonga moto omona tamela ba café a masangeza la te loko moneme bière wa misi yango ba misi masanga na kombo ya ferigola on senti puissance ya Jésus de Niance mwana nzambe kamona moto te faut za ferigola faut za fanatique ferigola pour vivre vous vivez bilingue bien. Si on a fanatique à faire c'est comme si on soutenir Real Madrid. Pour Real Madrid, il y a un babi, alors on est Bakou. Et là, on a une équipe, nous sommes pas mal. Attention, ça c'est ma démonstration. Mais la finale a échoué. À quoi ça ma démonstration mathématique, ma classe, c'est à comme quand on a diplôme d'État, ou échec. Tu veux pas bateau quand on a diplôme. Donc, tout le monde surtout la chaîne YouTube de la Bisso. C'est des niaces. Oui, tu connais quand même la combo là. Rumba Trump. Pour vous avoir une formation en tas, une information précise. Oui, baké, bah on a surtout bah finir à faire le go là. Bah ça va tout bah bon à la vitesse. Bah on continue toujours aux fans, aux pauvres, aux artistes là-bas. Parce que dans ma lobby, il faut qu'on dise ma oh aébi. Si on a monté ma likouni, on a monté ma mapé, il faut qu'on a oh aébi, on va progresser. Donc vous avez comme message dans la salle en haut depuis le royaume du Maroc. Il a lancé une vidéo. Alors il faut appeler sa réponse. Là-bas incompris. Oh, important c'est faire le go latin. Pour la rumba congolaise, pour la musique congolaise. Mais les langues on appelle ça une réponse. Pour me comprendre. Tala siko le Grand Casablanca. Ah, tu as la Grand Casablanca au Maroc. Toujours. Bon, bah, mon tramway était où ils allaient tram. Où ils allaient quoi? Oh, ils allaient un petit train électrique. Là, ben, on a un combo à tramway. Quand la terre fait le go là, on s'est amarré dans mon corps, biloko na RDC. Mais on dit ma importance, na est siko ok non. Ils allaient moi, on a même un développement la Mboka. Yeah. Ici piko sala ngabo ete basantima noela tisinga koti anzube donali yoke basantima Mississippi obwaki yango na kati ya lokundo esindela ndi Ici piko sala ngabo ete basantima noela tisinga koti anzube basantima Mississippi obwaki yango na kati ya lokundo esindela ndi Ici piko sala ngabo ete basantima tisinga koti anzube Ici piko sala ngabo ete molimo nzoto nyonso eza ya yo basantima Mississippi obwaki yango na kati ya lokundo esindela ndi nazozela ya nazozela yo nasina lambeli ya ndenge olingaka nazozela yo nazozela yo tokuta na chaîne YouTube vous avez un petit message na na lancé pour avoir incompris on va finir à faire quoi va continuer okufaka la pauvre batika buzoba